Ba veuve bazalaka mingi que ba veuf na bandeli yango lisusu na mokili oyo ba veuve baza mingi ke ba veuf. Nga kutu koko na nga depuis nabotama natikala komona kutu elongi ya koka mobali te, nakola namona kaka koko na nga ya mwasi. Boyebisanga na bacommentaire soki nalobi ya solo ou pas. Baninga na nga sujet ya lelo ezali sujet ya Pasteur Marcelo kala mingi te azobala autaki kokufela mama mwasi na ye mama Blanche tunasi pe à son âme. Bato misusu bazoloba te pasteur akobala sikoyo te mpona auti okufela mwasi ezopesa blessure na famille ya mwasi ezokoreve susu bapasi etu etu. En tout cas mpona nga je trouve que tokoki kojuge ye te, nzambe moto akojuge biso na biso, na nga na bino na ye toza parfait te bandeko na nga. Tant tolalaka en fait je veux dire que mutu na mutu alalaka na coin na ye. Est ce que biso tozalaka na Pasteur Marcelo mpo toyeba soki aza na pasi, toyeba soki aza na esengo, toyebi te, kaka nzambe akojuge ye moko. Bino oyo botangaka bible elobi apôtre Paul alobi oyo azali na molimo ozala ye moko, azala ye moko lokola ye, mais oyo azokoka te azobrûle vaut mieux abala. Ntan mosusu Pasteur Marcelo aza na baresponsabilité na ye, esengeli azala na mwasi pembeni na ye. Pourquoi bato bazo kotelemela yango? Bino boza Pasteur Marcelo te, bino boza na responsabilité te ya église na ye, bino boza na charge na ye ya église na ye te. Vous savez c'est quoi être avoir une grande responsabilité, être seul? Peut-être en a besoin et Paul azan a besoin mwasi pembeni na ye po épauler. En tout cas bandeko nanga eza sujet moko bato bazo débattre, bamisu bazo loba te akoki kobala te, il faut azela temps et tout, mais bino boza Pasteur Marcelo te. Et puis nyonso ezalaka nton ya nzambe, ntan mosusu nzambe amoni que bon atindele mwasi po accompagner na travail na ye oyo asalelaka nzambe. Donc biso toza na te mpona ojuge, mais vraiment je trouve ça mal culotté muta bato azobala bato bazo kojuge. Est ce que bino boa na place na ye? C'est vrai qu'eza pasi biso nyonso tolelaki liwa ya mama Blanche. En fait elle a conquis le cœur de beaucoup de personnes. Basi nyonso bazaolinga ye, mibali nyonso bazaolinga ye, lelo aza te. Vraiment paix à son âme. Yango to juger Pasteur Marcelo te, peut-être azali na besoin ya mwasi accompagner ata aza na bana baza bana, mwasi aza mwasi tolalaka na ye te, toyebi te eloko nini azala nango besoin. Soki aza na besoin bagrate mokongo, est ce que akobenga mwana? Soki aza besoin balatise sapato, est ce que akobenga mwana? Soki aza besoin atanga bible, mwasi ayeli ye bible. En fait il y a tellement de choses. Oyebi ke des fois kozala na célibat ezalaka difficile, ebele na poto bakoka te kovanda seul. Encore plus forte raison, un grand homme de Dieu azali na église munene esengeli azala na mwasi ya pembeni. Boyebisanga na commentaire qu'est-ce que vous en pensez. À bientôt.